Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino bakambo nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino ndenge nini leader ya parti ya IDPS azali kosenga ba salaire na ye nyonso oyo bafutaka ete ezala ntango azalaki na ntango ya Mobutu mbongo azwaka te ti lelo oyo ndenge tokomi papa Etienne Tshisekedi akomi koreklame ba salaire na ye nyonso tu oyo il fallait bafuta ye bafutaka ete yango azali koreklame yango. Bandeko bamolingo tokoyebisa bino ete biso ba congolais tolingi mboka na biso te kasi tolingi ba intérêt na biso personnel. Na badi ete bato mosusu bakoloba mpona nini mama Rosalie akoki koloba biso ba congolais tolingi mboka te me tolingi ba intérêt na biso personnel. Bandeko babolingo soki nalobi yango na bato oyo ya mayele oyo bazali ko comprendre eloko na lobi pe na banzi ete na minute ndenge ngai nazali koloba ezali kaka ngai moko mama Rosalie te me bato ebele bazali kokamwa. Bato ebele bazali kokamwa mpona nini bandeko babolingo. Bino moko boyebi ndenge nini na ntango oyo Mobutu bazalaka ye na Tshisekedi tango ye papa Etienne Tshisekedi azwaki poste ya premier ministre na kati ya conférence nationale. Tango abandi mosala na ndenge bato ya deuxième république bayaki kosala ye zalazala baboyeli ya sala pe banome Mobutu anome premier ministre mosusu. Me bandeko babolingo po botala ete congolais azali na souci ya ba peuple te oyo ba leader oyo balobaka bazali na souci ya ba peuple mais bazali na souci ya ba peuple te bazali na souci ya ba intérêt na bango. Bandeko ye papa Etienne Tshisekedi depuis bakangaka conférence nationale tango bakangi remplacer pe premier ministre mosusu papa Etienne Tshisekedi azalaka libanda ya mboka te azalaka na kati ya Congo. Bandeko bolanda malamu tango Mobutu a suspendre ye azwi premier ministre mosusu atie alobi na ye ke yo kosala lisusu te papa Etienne Tshisekedi azalaki libanda ya mboka te mais azalaki na kati ya Congo. Bandeko botala depuis 90 tango soki 91 tango basuspendaki papa Etienne Tshisekedi ndenge avandaki na ndenge ba premier ministre mosusu bayaka bakengo adondo banini papa Etienne Tshisekedi na Kinshasa tina ndenge bane bandaki koleka totikalaki komona te mokolo moko papa Etienne Tshisekedi ya tombola mongongo aloba ete ndenge ezali wana
banomaki ngai na conférence nationale premier ministre ti lelo ndenge nazali awa bapeuple Mobutu afuti ngai te basalaire na ngai eza komonana te. Bandeko eloko nini ezalaki po achauffer Mobutu po ete ntango wana nde azalaki nommé na gouvernement, azalaki nommé na conférence nationale, Mobutu nde azalaki na pouvoir en place. Eloko nini ezalaki po achauffer gouvernement ya tango wana oyo ezalaki Kengo Adondo en place. Eloko nini ezalaki po achauffer. Mais tozali kokamwa on dirait ba congolais bandeko. Ba congolais bazana ba jemoko. Oyo soki oza mayele tendeko. Okomona ete bato baza komema biso na baliti ya solo, mais nzoka ya baliti ya salite. Ya lokuta na lokuta. Bandeko babolingo. Rapport nini ezali na makambo oyo elekaki na tango ya Mobutu. Bambongo ya Papa Etienne Tshisekedi azolo babandeli kofuta ete na Joseph Kabila moto ya sikoyo oyo azali koloba ete gouvernement ya Joseph Kabila bapesa ye 1 million. Alors, soki ye alobi bapesa ye 1 million, mais lokola ye alobaka te azali leader ya bapeuple, mpona nini mpe ate ya kotombola mongongo mpo aloba ete bon ndenge ezali wana Mobutu mpe afutaka bafonctionnaire ebele te baza lelo na bomoi na Congo. Moto na moto asala bakalkile ya barrière ya ba retard nyonso oyo nano bafuta ete basala bapapier nano mpola ngai naza molobeli ya peuple boya kotikela ngai na limite ngai na kozwa yango na kokotisa yango na gouvernement mpo gouvernement futa moto nyonso tu ba arrière salaire na bango oyo bazwa te. Mais loko ezali kokamwisa biso bandeko Papa Etienne Tshisekedi aza nanu kowelela baintere na yango na tozali koloba bandeko eza na babiloko mosusu nzambe aza kolakisa biso bato aboye soki bozwi kaka bokonzi bopesi bango ma bino bozokanisa ete bakoya kosala mpo na peuple bakobanda nde nanu kodokola nanu mbongo ya leta mpo eza komonana bandeko kombo oyo ndenge ntango mosusu bino boza kokanisa te kombo Papa Etienne te ekosa bino te po ete Papa Etienne Tshisekedi ntango bazalaki mpe na Mobutu il faut koyeba yango ete biso tosi tozwa bafuite oyo ete malgré bomoni ndenge babandaki kobundabunda wana mais Mobutu abandaki kotindela ye bambongo ebandaki koya na limete Mobutu aza kotinda bato baza kopesa ye. Alors il faut ye aloba bambongo babandaki kotindela ye ya privé ezalaki bambongo ya nini kompe nini oyo bango na Mobutu babandaki kosala po ete na miso ya bato ye abandaki kolakisa ete ye na Mobutu puku na nyau. Mais na kundeli mpe bambongo ezoya na ndenge ya manevre Mobutu azotinda bato na bamali ya bambongo. Alors bambongo wana kompe nini oyo bango babandaki kosala yango mo tozali koyebisa bino bandeko babolingo mpo peuple congolais akoma ete soki babandiki koloba mwa vérité na likambo moko boye alobi nini ano oyo wana bato ya Kabila tozali likambo ya ezali likambo ya bato ya Kabila te bino moko meme bolandaki yango tango Papa Etienne Tshisekedi asalaki discours na ye na Congo tango asisi discours na ye bomonaki ndenge bakombata batombokaki langage ezalaki na monoko na bango balobaki nini balobi ete ye Papa Etienne Tshisekedi baje oyo babanda kosala na Mobutu yango nde balingi basala na biso yango lelo omoni tango wana bango moko bana ya na bato ya gouvernement ya tango wana bayebaki ete oyo Tshisekedi abandaki kosala na Mobutu ezalaka baje mais eyebanaka nango po ete bazalaka na bango mpe bato ya baje yango na tozali koloba les seuls leader na mboka na biso oyo azalaka vrai leader honnête oyo akokaki kondima teke moto asakana na mboka Congo ezali kaka Patrice Emery Lumumba héros national. Papa Etienne Tshisekedi oyo nyonso tu ezali kaka babiloko moko bambuyima bazali kosala bandeko soki ye lelo abandi koreklame 1 million alobi bapesa ye 1 million donc azali koreklame yango mpona nanu mpona kaka ye moko ebongo bapeuple oyo Mobutu afuta bango te bambula na bambula bango mpe batelema babanda koreklame po ete moto na moto sikoyo akomi kokipe bamakambo na ye individuel mpona koluka baintere na ye bandeko babolingo Papa Etienne Tshisekedi aza kokanisa ete mama oyo ezali lisusu mama ya deuxième république ndenge bandaki kolelisa biso pongi
bandeko ye Mobutu tango avandisaki ye oyo toyebi ete papa Tshisekedi bavandisi ye pembeni alors kazalaki moto oyo alingaki asala na fonction etaki premier ministre mais Mobutu azalaki wana mpona nini ayebisa asalaki ata mitingi taloba ete bandeko ndenge nazalaka awa depuis basispandanga mbongo nazwaka te eloko moko te bafutaka mpe ngai te mais lelo oyo tomoni papa Tshisekedi yakomi wana ifo bafuta omoni ezali kaka babiloko moko ya baje flou eza na kati bandeko flou eza na kati yakala tolobi ete moto ya sérieux na Congo aza na ye te oyo nyonso bozoloba papa Tshisekedi batala bakombo ekosa bino te mpona nini bandeko toza korevele bino eloko moko omoni parti ya IDPS oyo bokeba soki lelo parti ya IDPS eleki na Congo bandeko bokomona bino moko kaka ke ndenge tozali koloba ete batu na batu bazali koluka baintere na bango tala mwana ya papa Tshisekedi Félix Tshisekedi awuti kosala conférence na ye lobi awa bandeko eloko na kamwe batu nyonso to bazalaki tout autour na ye wana na kati ya IDPS baluba na baluba bandeko bozomona alors IDPS na minute oyo baza na mbongo te mais boyebi teke bato boye soki bazwi pouvoir mais kozala somo bandeko tolobaka yango ntango nyonso liboke oyo basi bapesi eza na liboso oyo oza nango boye wana ndo oyebi ete lokola nasi nafungoli yango namoni mbisi na kati nda mosuni nakoki kolamba fufu mais liboke oyo balobi ete bakopesa yo lobi oyo oyebi nanu sansi nango te ozwa nzungu mbala moko tia me ya fufu makala ekosila bon comprendre oyo nalobi mingi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo bapepe congolais bino moko bozali komona kaka ndenge nini bato oyo bazali koloba ete bakozala ba futur leader po bakamba mboka na biso ndenge nini bozali komona comportement na bango vis-à-vis na biso bapeple pe vis-à-vis na mboka na biso makambo nini bazali kosala bandeko babolingo papa Tshisekedi azali moto oyo jamais bato bakoki koyebisa biso te azali moto moko ayebi kotanga te azali moto moko azali ignorant pona makambo nyonso tu ndenge elekaka na mboka pe azali moto moko ayebi mibeko ayebi baloi bandeko soki totali malamu ngai papa etanke ngai papa Roger oyo makambo nazo koyebisa bino sikoyo mpona ngai ezali personnel mbongo ya papa Tshisekedi aza kolobela sikoyo aza kosenga wana ekomi neti aza kosenga indirectement na pouvoir bapesa ye mbongo wasala bapropagande na ye parce que soki akei na nzela kaya banda kosalela bato bamikanda aloba ete ba-arrière paiement na ye oyo azwa te bambongo na ye oyo ya kala oyo Mobutu afutaka te na ndenge Congo efuta ete esala nyonso $1 million wana nakobenga yango purement simple escroquerie parce que eloko moko ezali koprouve te ke monter $1 million wana ezali juste alors bandeko soki ye azali koreklame kaka part na ye moko tala kaka ye moko azoloba ke il faut bafute $1 million ebongo batata oyo basala bamisala na ntango ya Mobutu basalaire na bango bazwa te même ye moko papa Tshisekedi ntango banomaki premier ministre asalaka quand même atikala mpe kofuta bato oyo bazalaka na ntango wana te na ntango ye azwi pouvoir pour papa Tshisekedi azwaka même moi temps bon tozali kotuna soki papa Tshisekedi azali koloba ete no bafuta ye baretard na ye alors ye ntango akomaki azwaki poste ya premier ministre po ete basalaki quand même soki 1 mois ou 2 mois alors moi oyo ya liboso ntango ye azwaki poste ya premier ministre botuna biso totuna ye sikoyo est-ce que gouvernement na ye efutaki bacongolais oyo bazalaki kosala na babureau ya l'état po soki efutaki bango wana tokoloba ete donc papa Tshisekedi aza na problème mais soki efutaki te donc ye mpe aza na problème po ete gouvernement na ezalaki en fonction donc soki efutaki bafonctionnaire ya l'état te donc ye mpe il faut devoir bafonctionnaire ya l'état na ntango azalaki premier ministre po ntango wana makambo ezalaki na maboko na ye babiloko tokoma omona na Congo eza susu nini te komi baje
ba congolais biso na biso nde mtokomi koboma siko mboka yango malamu soko moni ke na kati ya parti na yo oza su na mbongo te mais ezali na ba bisika o bakendeke pona kobeta ba porte koluka ba mbongo olie ya koyela bato ba nzela ya sima ndako ono bafuta ye ba arrière salaire na ye oyo azwa te bani non po soki yo komi kotelema boye okomi olobake bafuta yo okomi otya monte ya 1 million alors que bapeuple congolais nyonso siko batelema basala bacalcule na bambongo na bango bazwa te na ntongo ya deuxième république ti lelo bafuta bango nyonso tu po eza kaka yo te nde mutu batikala kofuta yo te na mobutu na ntango ya deuxième république bazali ebele mpo na nini okosala mpe réclamation mpo na batata oyo te oyo baza kuna na kongo bafuta bango te 1 million de dollars oyo ozosenga oyebi teke ezali bambongo bakokozwa yango mpe batyango te na société moko boye efuti bafonctionnaire mbongo efuti bafonctionnaire alors yo sikoyo ozosenga 1 million de dollars bandeko ata bino moko mboka yango ekobandaka kosalaka baintérêt ya mwa bato moko boye pourquoi pas ya peuple nyonso yango tozoyebisa bino bapapa tshedi sekedi bango nde mutu baza kobloke basituation ya mboka na biso mboka moyen avance eza te mais bino mpe boza kidi bao libérateur oyo eza babiloko bakoloba libérateur te parce que soki papa tshisekedi ezalaki na souci ya bapeuple babiloko azosala lelo akokosala yango te po 1 million de dollars oyo bakopesa ye ntango baza kobimisa 1 million de dollars bazopesa ebongo siko bafonctionnaire oyo ya kala oyo mpe bafuta bango te akolobelela bango te akosengela mpe bango part na bango te ye aza kosenga kaka ya ye mpo na kotalisa bino bandeko babolingo na mboka na biso congolais nyonso to aza koluka intérêt na ye oyo nyonso boza kobenga oya chichi moïse ntala biso tolobaki yango ke bandeko ezala kote ya pouvoir tomoni ete makambo ezali komarche te tokoloba ezala mpe tomoni ke na kote ya opposition makambo eza komarche te tokoloba mpo biso tolobaka nyonso yango na tozali koloba ete eloko papa Etienne Tshisekedi aza kosala ezalaka te jamais 1 million de dollars oyo ya bimisi calcule yango asaleli yango ndenge nini donc koloba ete ye kaka nde mutu kobanda ntango ayaki na mobutu ti na ndenge akomi boye donc monta na ebimisi 1 million de dollars alors toza kotuna sikoyo ntango ye mobutu azalaki en place mpona nini ye na ntango wana azalaki mpe mutu oyo bayebaki ke azalaki na mwa force na ye mpona nini atombolaki mongongo te alobi ke gouvernement ya mobutu bafuta ye basalaire na ye oyo azwa te alobaki te mpona nini omoni place bato bazali kolinga kosakana sikoyo baza komona neti Joseph Kabila aza yuma me aza yuma te Joseph Kabila aza yuma te botika kosakana bino babiloko bato oyo ya baopposant congolais bakomi kosala ezali nde bango nde mutu baza koboma lisusu mboka bien 1 million de dollars wana olie bazwa yango kutu batia yango etonga nango banzela boza koya kopesa yango kaka mpo ekota su na bamakambo ya pamba après lobilobi aza kobenga bato na bastade mpo akende koyebisa bato n'importe quoi vraiment mboka yango soki tozokende kaka boye mboka ekokufa biso moko nde toza koboma mboka aza koyende kaka na basysteme ya mobutu c'est la première fois eza neti toloba neti nani Moubarak na Egypte asalaki na baopposant mosusu après Moubarak akei allez bato mosusu baye bazwi pouvoir bamona kaka opposant moko abimi o nazwaki basalaire na ngai te na ntango akala bofuta ngai yango osali calcule o 1 million d'euros mbala ya liboso nazoka yango kaka na mboka na biso Congo alors soki boye batala mpe baarrière paiement ya bato oyo bafonctionnaire ya l'état oyo nyonso bazwa bambongo na bango te eloko oyo tokomi kosala wana ekomi liseki mpo na Congo batika baje wana oyo papa Etienne Tshisekedi azosala eza liseki ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete baza koloba mpo na Joseph Kabila jamais toza koloba yango mpo na Joseph Kabila toye komona ete ezali babiloko moko ezali anormal eza normal te parce que mboka ekotambola boye te yo mutu moko ozolobake bapesa 1 million de dollars alors que soki otali bafonctionnaire mosusu na Congo kuna baza kozanga mbongo et puis aza koréclame 1 million de dollars bango kaka bato ya liboso na bakoya devant micro mpona kosala baconférence de presse mpona koloba ete na Congo les gens sont impayés na bafrançais milai oyo balobaka alors que ye moko azosenga kaka 1 million de dollars mpona nini o mpona na makambo na ye bacampagne banini 1 million de dollars azolobake azalaki paye te nandi bon soki aza na besoin 1 million de dollars
ayebisaka bamindele alobi bon lokola bato oyo bangwanda banini bayibaki mbongo ya mboka aya sineleka bamindele abi bo bloqué basalaire na bango lokola ndeko ya ngwanda Mobutu nde mutu azalaki responsable numéro 1 bazwaka bambongo ya ngwanda oyo ezali ya na bakote bazwa bapesa ye yango eza simple parce que bokomi komona ke lokola Joseph Kabila aza kolakisa ete azali président moko bon kibonte na ye bokomi kokomisa yango sikoyo neti bosakana bokomi kolinga neti bobinela ye na zolo likolo ya zolo yango na tolobaki ke Joseph Kabila il faut alakisa sikoyo kazali dur po congolais aza moto ya kolakisa ye minu pamba te congolais soko olakisi ye minu amoneli yo donc oloba ete pa Mobutu nde abandaki kobanga kosenga ba arrière paiement na yo na ba salaire na yo azwa te mais comme il sikoyo epai ya nani Joseph Kabila lokola Joseph Kabila aza kolakisa mwa kibonte na ye ale aza koloba bafuta $1 million soki babi bafuta $1 million ebongo batata na biso oyo basalaka mpe bambula ebele bazwa basalaire na bango te yo lobi ke ozali molobeleli ya peuple etanke premier ministre ntango yo ozosenga kaka $1 million mpo na yo ebongo bapapa na biso na mpo yo oza molobeli ya peuple osengeli bango nini bandeko tomonaka mbusika babuzoba tala tozalaki na kati ya tono na ntango ya deuxième république esika batiaki biso tozalaki flou bainformation kaka ya dongi demi terrain makambo nyonso kaka demi terrain boyebaka bainformation mais sikoyo tosi tofungwami toyebi makambo ebele boyela biso su baje ya deuxième république te o papa Etienne Tshisekedi aza kosala ezalaka te nayebi te ata bokofinga ata bokoloba mais biso tokoloba nde ya solo oyo azosala ezalaka te parce que soki yakomi koreklame ba $1 million alors batata oyo bafuta bango te bambula kuta ebele ntango mosusu papa Etienne Tshisekedi ye azoreklame kaka salaire na ye oyo ntango azalaki abandaki poste ya premier ministre tina ndenge Mobutu ayekokende bon ebongo batata oyo avant kutu Mobutu anome ye oyo bazwa basalaire na bango te basalaire oyo basalaire na bango bazela bazwaka te alors boyebisa biso donc batata wana bango mpo na bango bakufaka bo ye kaka mutu moko azoreklame $1 million et puis ayebi situation ya mboka ndenge ezali alors boloba na biso siko wana nde eza kolakisa ete aza na susi ya bapeuple yango tolobi te mutu ya boye soki bopesi ye kongo bandeko akobanda na kotala bainteret na ye personnel après nsima bokomona ntango bino bapeuple bokobanda kotuna ndenge nini kasi mboka okomona babandi koyebisa bino bino boyebi teke bato wana babomi mboka pendant longtemps il faut botika nanu temps banini politique na bango ya politique oyo bayelaka biso kaka yango wana kotalisa biso kaka mabe oyo basalaki avant mais mpona kobongisa mboka ekomi bakomi kolakisa bino ate omoni ndenge mboka esebebaki en tout cas il faut botika ta tozela nanu banini mais yango na tolobi ete vomie kutu tondima Joseph Kabila po tozomona quand même eloko azosala ke tokende kondima kaka ngulungulu moto azokoyela biso bamaloba ebele lobilobi botie wana eloko moko mpe emonani te soki moto abandaki kobeta Genesis to carte esika moko na Mobutu baza kolia esika moko baza komela na ndenge ya kundel pain na moi baza koya kosala biso baje mpona kolakisa ete baza pukunani yao eske motu ya bongo nde ya solo mpenza aza na susi ya peuple aza na susi ya peuple te po ete eye komona na kaka parti ya $1 million oyo aza kosenga mpona ye moko kaka mpona alobi ye oke ana basalaire na ye wana nyonso tu azwa te depuis Mobutu azalaka mais ndeko tozali koyebisa bino bacongolais soki ye aza koreklame bambongo wana pourquoi avant Mobutu alongwa atombolaka mongongo te aloba ete nazali impayé nalingi mbongo na ngai bopesa ngai yango bon toza kotuna bamala mbongo ebandaki kolongwa Guado ebandaki koya kokita butu na nini oyo na limete na ndako ya papa Etienne Tshisekedi ezalaki nini donc toloba ete bakado alors bino bosi bomona kado nini bapesaka yango na ndenge ya butu kado il faut kopesa yango na moi bato nyonso baza komona mais soki bamala mbongo ekomi koatterrir epai ya papa Etienne Tshisekedi na ndenge ya butu na ntango Mobutu azalaki na bokonzi alors boyebisa biso wana eza nini tala botika kolalisa biso bapongi toza su bazoba te tosi tofungwami me biloko bozosala nzambe nde akobanda kofuta bino nzambe nde akobanda kopeye po ete bino boza kokosa ke bozali wana mpona bapeuple boza kolobelela peuple mais en réalité boyebi bamakambo nini oyo boza kosala mais nzambe ayebi ndenge ya kofuta bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete ba peuple congolais il faut tofungola miso po ete
eloko ezali koboma biso tozali nde kotalaka bakombo ya bato moto wana ye kutu moto abundisaka Mobutu ye nde moto azalaki homme fort ye nde moto atiaki Mobutu panzi likolo bandeko wana ezalaki baje ya moi yango na bozalaki komona ete boye bandeko nakobetela bino histoire moko mpo nalakisa bino ete Mobutu na papa Etienne Tshisekedi bazalaka puku nani yau te ezalaki un jour papa Etienne Tshisekedi azwi Jaguar na ye bakei ti kote ya Kinkole bakomi kuna boye soki mpe bamakambo elekaki ndenge nini un major ya kanseta akangi papa Etienne Tshisekedi bajournaliste meme bayaka na banzi bamakambo toza koyebisa bino bato mingi bayebaka yango ntango major wana akangi ye akei atie meme papa Etienne Tshisekedi na garde à vue bon ntango atie na garde à vue elekaki soki bangonga Mobutu aye kozwa nouvelle balekisaki yango meme na bainformation ndenge bayeki kosala soki je bazwaki soki munduki ndenge toyokaka oyo bapozaki na kofre ya papa Etienne Tshisekedi nde balobi te azalaki na baminduki alingi asala likambo bakangi ye me eloko tokamwaka ntango bakangi ye major oyo akangaka papa Etienne Tshisekedi mbala moko azalaka interpellé mpe azoka baproblème ya kosakana te epai ya Mobutu ye moko bandeko tokoyebisa bino boye tolobaka yango ntango nyonso ata soki bokozwa biso mabe boyi na biso me verité na miso ya Nzambe etikala kaka verité ndeko soki omoni moto oyo aguta mpe mwa mosuni na sani ya kindoki ndeko ata moto wana ayeli bino azilobi ete o nabongoli motema tala ekutu nalati sutani yo Nzambe apesi nga me zala kaka na ekenge il faut kozala kaka na ekenge bandeko ntango wana tobandaki kondima papa Etienne Tshisekedi tobandaki kobetela ye maboko mpo toyebaki naloba makambo ebele te me lelo oyo bafilme mosusu tomona oyo ebima biso tobandaki kokanisa ete bakimba Mobutu nde moto apesaki kaka autorisation mpona koboma bakimba na bato mosusu me nzoka nde moto mpenza siniaki oyo ndenge balobaka mokolo koto po ete bakende kopandre bango na kote ya stade Kamanyola oyo ndenge balobaka na Pongabi ezalaka nzoka papa Etienne Tshisekedi moto apesaka accord epuis toyoki lisusu ye mpe lisusu azalaka responsable ya liwa ya papa na Pongolov omoni bandeko tala ezali kaka babiloko moko ata soki biso tokoloba yango lelo bato mingi bakoloba bolanda bato wana te me lelo soki Nzambe afungoli mpenza bato miso balakisa bamakambo eleka te papa Etienne Tshisekedi azali moto oyo biso tokoki koloba teke ye nde moto akomemela biso libération na Congo te moto oyo azalaka na makila na maboko ye te moto amemaka libération na mboka ye te moto amemaka libération na mboka yango namoni ete lokola bamakambo nyonso tu bazalaki kosala na Mobutu na ndenge ya mobulu na ndenge ya kokosa peuple tala ndenge Nzambe mpe azali koconfondre bandeko bino bokoki kondima parti lokola ya IDPS depuis ebanda lit ti lelo parti ya IDPS esali mbula moni bino moko boloba me bino bokoki kondima parti wana tina ndenge ekomi lelo na kesi na bango ya parti baza te na quelque chose te IDPS eza quand même parti ya moke te il fallait quand même bazala na baressource bacompte na banque na bapoto banini mais baza na eloko te jusqu'à ce que komi ete bakomi kolingana nini kosenga mabonza na badiaspora congolaise bino bokanisi politique oyo papa Etienne Tshisekedi ya kosala ya kopistone mwana na ye mpo na nini parce que alingi parti wana ekende na maboko ya moto mosusu te ezali bastratégie alors soki moto kutu oyo azali koloba aza na susi ya peuple oyo aza koloba aza na basusi ya peuple soki kutu ye moko na parti na ye aza kosala bato ezalazala bato babunda mpo na IDPS oyo babimisalaka yango motoki oyo mpe bamona mpasi anéglige bango abosani bango akomi sikoyo kolinga ete abimisa mwana na ye mpo te mwana na ye nde azala lider me eloko nini ekozanga soki lobilobi akomi président na Congo apres amoni ete
kala te ntango mosusu santé eza bien te akoki mpe ntango mosusu kotia mwana na ye akomi mokonzi omoni babiloko mosusu nzambe aza kolakisa biso ifo tomonaka babiloko mosusu teke soki baza koloba yango bolobaka no fanatisme te ndeko oyo eza likambo ya fanatisme te ezali likambo oyo ezali komonana ezali kutu teke ata kutu ozwi mwana oyo ya 5 ans ozali kotalisa ye akolobela yo bandeko baye kosala jeune na kati ya parti ya idps tala lelo ndenge basukoli parti ya idps baye kozwa baluba botala ta mwana ya botala ta Félix Tshisekedi na baconférence noyo ya sali botala kaka kote ya suka ya conférence bandeko baluba bomoni kongo yango nde tokokamba yango boye bandeko yango na tozoloba ezali malamu ko salela liboke oyo basi bapesi yo eza na liboso oyo ofungoli omoni deja nyama na kati na mbisi banini olambi fufu na yo olie yango me kolinga te kotia nzungu na moto na liboke oyo bazali koyebisa yo te bakopesa yo yango lobi mpo ntango mosusu lobi okomona kimona meso yango na bandeko babolingo il faut tofungola misu mpo na mboka na biso ngai kutu nalobaka yango ete ata lelo bato ndenge basalaka makelele mpo na koloba ete Joseph Kabila gouvernement ya Congo nasepelaka kutu namona gouvernement oyo mpo quand même bazali kosala mpe makambo ezali komonana me bato eloko ekamisaka biso soki mpenza moto alingi Congo bofungola matoi bapeuple congolais soki mpenza moto azali koloba eke alingi Congo mboka na ye Congo me makambo nyonso to gouvernement na Congo esalaka banzela banini totikala komona te ata mokolo moko papa Etienne Tshisekedi ayebisi bapeuple alobi bon Congo eza mboka na biso mais sino te en tout cas ndenge Mobutu azalaka ti sikoyo tomoni quand même mboka yango ndenge mpe bazali kosala mwa bamisala banini en tout cas ezali bien atikala koloba te ye kaka alobaka kaka ntango ikuti ya Mobutu ezalaka bien omoni mpo na koyebisa bino ete azali na ye moto oyo te bino bozali kokanisa nde ya komema changement na Congo bandeko bomikosa te bomikosa te me tolobaka yango tellement biso tozalaka na confiance na maloba tolobaka lokola ezali mpe bamaloba oyo ekotikala mokili mobimba bakobanda koyoka yango boyeba yango ete un jour ekozala ke biso na biso bakongolais bokobanda koloba ete bato wana babanda kobenga bango bacomédien me babiloko babanda koloba ondire bayebaka deja balider na biso oyo mpo bamakambo tozoloba bandeko il faut zala kaka moto moko ovanda mpenza ose médite bien nde okoya komona ete babiloko nyonso tu bapapa Etienne Tshisekedi bazosala biso baza na mawa ya bapeuple te baza mpe na susi ya mboka te baza kowelela baintere na bango yes aweleli kosenga 1 million na ye ya retard ebongo eloko nini ezangi etanke leader ya bapeuple asengela mpe bato nyonso oyo baza na baretard ya basalaire na bango estce asali yango yo kanisi ete 1 million ntango bakopesa ye mpo ete alobi yo te akosala bakampagne na ye kopremi yo kanisi nyonso to ekosalela bakampagne bandeko tozali koyebisa bino oyebi tala bomikosa te yango nde nasepelaka mingi lokola ngai moko mama Rosalie navanda pembeni ya papa Botamba nayoka bamasolo meme ya bapapa Etienne Tshisekedi mpo papa Botamba ko azali moto azalaka na kati ya boîte na ntango ya Mobutu papa Botamba azalaki moto oke na ndenge ngbanda azalaka koya na bwade okomona bavandi baza kosola papa Botamba ayebi babiloko wana nyonso papa Botamba ayebi bahistoire na bango tu papa Botamba ayebi meme baje oyo Mobutu na Tshisekedi ndenge babandaka kosala Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi ndenge azalaki wana mutu akosa bino teke wana azalaki ennemi numéro 1 ya Mobutu te ennemi numéro 1 ya Mobutu ezalaka nde balumumba na bato mosusu bazali kotia panzi na ye bokonzi na ye panzi likolo mais oyo nyonso tokaki komona oyo papa Etienne Tshisekedi aza kosala banini te ezalaki ndenge papa Etienne Tshisekedi abandaki kobunda mpona oyo azwa bokonzi mpo alibere peuple mpo asala bo te papa Etienne Tshisekedi abandaki nde kobunda mpona ntango bango bayokanaka ntango babomi balumumba ntango basali bamanevre babomi bakimba nde papa Etienne Tshisekedi bazalaka na mission ete après 5 ans Mobutu ifala atikela papa Etienne Tshisekedi nde sikoyo lokola Mobutu ayaki aleli ye linu ya mwana omonaki ete
papa Etienne Tshisekedi abande kobunda me abande kobunda mpona likambo ye moko ayebelaki yango na tolobaka yango ntango nyonso ndeko moto oyo alia esika moko na moninga na ye na sani ya kindoki oyo balia mosuni ya mutu bandeko moto wana jamais akoki kotenga moninga na ye ata kutu makambo yango engindi ata baza koloba na mutu wana loba ndenge ezalaki akobanda koyebisa bino bamakambo bino bokokanisa ya solo nzoka nde aza komema bino na kote mosusu me vraiment solo aza kobomba ndenge papa Etienne Tshisekedi na Mobutu histoire na bango ezalaki ntango ndenge ezalaki na biso toza kokanisa ete na puku nani yao me tala lelo nani yango andimaki ete papa Etienne Tshisekedi nde azalaki auteur ya liwa ya bakimba nani yango andimaki papa Etienne Tshisekedi nde moto apesaki autorisation mpo baboma meme papa na Pongo Love nani yango andimaki ete papa Etienne Tshisekedi azalaka complice na liwa ya Lumumba bango nde batekaka ye bandeko toyebisaka bino bamakambo mosusu ezali lisekite me biso tolobaki ete vomi totombola mongongo mpo na verité mpo ete peuple bayeba mpo ete nzambe alobi ete baoyo bakotambola na verité na kokangola bango yango namoni verité meme ya héros national Lumumba bapapa Etienne Tshisekedi oyo na Mobutu bakokaki kosupporte yango te yango namoni batekaki ye me mpo mona ete koteka yango mpe basali na mpe eloko ya malonga te bandeko bino boyebi teke ti ndenge mpe bateka Lumumba wana tala Mobutu kana ya sala papa Etienne Tshisekedi depuis aza politicien ti lelo tala punition nzambe apesa ye azalaka na ndako ya limete mpo ndako wana limete ezalaka ndako ya leta me azwa yango ekoma lokola ndako me ezali ya leta bozomona yango teke ezali punition monene nzambe apesa ye mpona kotalisa bino ete bosali likopa na mutu me moto wana akambiki yo ti tala ndenge lelo omoni mpe ndenge etikali wana bandeko naza koyebisa bino ya solo boyebaka yango ete radio Zumel 1000 makambo biso tozali koloba radio moko te bokotikala koloba yango mpo ete bazali kaka kolalisa bino na bamasolo ya lokuta ya banini ya baflateri banini me tozali koyebisa bino boyebaka yango ete makambo biso tozali koloba bientôt bokobanda komona mpe bokoloba ete ya solo mpenza bato oyo bazalaki sur une bonne voie bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde